Tem que ir os dois. Andem devagar e aqui ninguém passa. Vai buscar mais malhai, vai ver coisa que nunca viste. Papai, mami desculpa, só espera. Oxe. Agora fecha esse beco. Aqui mesmo não tá bom. Zambe na buya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mera kayoton pe. Les vins et moqueurs, les boissons fortes sont tumultueuses de la Bible. Quiconque a fait excès n'est pas sage. Proverbe 20, verset 1. Bandeko na ngai, bandeko na ngai, bandeko na nga, bandeko na nga. Tango tokomona bamakambo oyo nga nabengaka l'insalamable kosalama, esengeli tosala très attention. C'est un message et ça annonce quelque chose. Jésus a dit, boyebaka soki saison lingi changer, soki bolibokota na hiver, boka bakasa nzete ezokwea, boyebaka ke hiver ezobanda, topesi ebandi. Ya ndenge moko, tango bomona banzete ya figue, kobanda ko s'étendre to kopesa bilembo, boyebake boye ya mwana na moto ya pene. Nzambe banda na botama na okinzoto malili. Bande onatali image na bandela ki yango te. Na koki obandela yango te na lengi penza, na lengi. Kaka. Noki somo na nkele. Non. Ndeko mwasi, bandeko mwasi kitoko. Mwasi kitoko. Ndeko mwasi, jeune. Ameli ya langwe, n'habite amela inini. A se retrouver na merci à Montoliboma. Et donc, salinga mawa, na pasi makasi kolekeza. Ouf, bandeko, bon moto, humanisme eza sauté. Natango que les amis moto akufa ba yo sauver, mais lelo comme moto akufa ba zo ba filmer. Ba tiki akufa. Moto dinda na mai. Na place ba benda ba zo ba che caméra. Bazo tala ndenga zo zinda. Bandeko nanga. Tale tulu kwa batu. Oleza ata bana miki etolo bake ba inconscient bandeko nanga mikolo. Batata. Boka penga mingongo ya batu ba oloba. Mikolo na bana mike. Bino boyebi Afrique. Bino boyebi Afrique tant tokola na Afrique na Congo na ba Congo na tovanda na ba Afrique. So kako atako swa na pamba batu batondaka bitumba batu batondi do mo elo mo moke oyo ekoyo ko attirer curiosité to attention batu batondi. Mais na poto awa ezalaka te. C'est très rare, difficile à atteindre lieu public. Au moins, la bunda to ba swana, mindele batondi tout autour. Boka penda bazo tambola ba obeta kara, on dirait tali bangote bazo talela la musika. Yango moni mutu monde na mondele. To ko kanaka te ko banda lelo ti lobby. Ngala lo bangwe. Tant que renouvellement intelligent c'est au sale matin à l'homme africain. Talati yeso ko zonga bondi melanga Afrique ozaka ndenge zali. Bondi melanga yi. Parce que toi, la réflexion, moko non. Bolimbisanga, ça peut choquer, mais c'est ça la vérité. Tala, ce qui m'indele bagenda plus loin. Ya robenga batu mwindu banyama. Et après on a pour sauter. Et par rapport à la façon de réflexion. Bandeko, makambo boengana na muna te na yokate et salinga somo. Batu, bazo tinda mutaliboma. Alala mutu. Mwana mwasi. Nasa kwiti. Po ana kwiti. Alala ye. Malheureusement, tu remerocha juste image ndambo. Ata côté baoloba maloba na dommage moins to chezate parce que ça portugais. Ce que vous avez peut-être lingala. Bon, ata ko tu peux lingala, Google yebi lingala, yana ba mo musoso ko beti ebimisi le traduction. Bien que nyon sauté. Mais portugais so ebeti raté.
YouTube a retiré restriction et ça m'a bé et vidéo na ba ya banir en pamba ba e bisa muto liboma la ye moko lobi ke na ye côté bate ke neta kuna ne batu bazate do certainement muto liboma mona yeke non na miso batu ta mususu bien ka liboma ba ebisete ke na couleur madiankoko mutu penza zolo bakende na ye kuna batu bazate azui pe ake na ye bango bazo landa bazo filmer mutu liboma tandi mwana mwasi wana alongoli pantalon bandeko kuiti azo ebeloko ta milali kaka mutu liboma kitisi pantalon abimisi satande a foncé a beti a bambi tchou bango bazo ganga moko mususu alobi travail na portugais parce que na loba portugais na yoka portugais na loba mukina no loba bien kala tellement na koka su penza ko loba trop te mais na yoka nyonso azo bisa travail alobi ne mozo sango bien te salango malamu kotisa bien bande kobolimbisa ngai un moment mutu liboma telemi abongisi ye akotisi yango bien bozomona na image live film a porno mais na en public et puis na moi na butu na lieu public bana mike bazoganga mikolo bazobeta maboko misu balobi très bien well done ozosala ngo malamu très bien bandeko nzambe video ngo za ba séquence ebele nga batindeli ngai 3 ya ba 2 minutes na ndambo 2 minutes na ndambo 2 minutes na ndambo. Oh Jésus. Tanga silisi balobi na ye mais o embrasser ye azui pa baloli alemba nga bandeko bozoka mutu aliboma ngo na sango c'est vrai tobi maboma bazaka salité mais maboma bobo ya babogos baza liboma me boga o wana mama tata nzambe minu elobi atande ko mo de mbenga elongi wana kona na ebite fio sora azongi consciente amoni video wana nzamba pese ba nerf solide parce que akoko se suicider akoko miboma non vous n'allez pas aimer les amis naoki nkele naoki mawa naoki nzoto malili naoki pasi na kanda nako bandela image wana te na bandela ngote na ebite anzambela ngai mama tu au son de ma voix tolandi vidéo ande on a biso mwasi même chose à Langwe donc même chose à Langwe kuiti tellement ya makasi muto azoko titibe donc tambolo ni baza ko non on est koko ya 120 ans mobali ya propre à filmer atie na réseaux sociaux ya mabe ko lekeza ta masangia mabe na pesi bino verset ne bandeli proverbe 21 masangia bien te tala bato baloba ke non mela na yo kolangwa te tala mutu nyonso ta melaka na likanisa kolangwa mutu nyonso te amelaka na likanisi ya kolangwa ke non nde na omela bwe na omelaka moke na kolangwa te to pe pona langwa te sur 100% au mona penda 90 ezalaka po amela cha mwa ndenge ezala mwa iki na nzoto mais ezala te pona likanisi ya kolangwa mais mingi basuka na kolangwa pourquoi masanga ya mabe tika masanga ndeko mwasi kwiti ya mabe kolekezake atikali mutakala na miswa bano ya boti Seigneur Jésus bano ya boti elle est restée nue de babota et devant ses enfants quelle malédiction oh God oh God oh God oh God naibite certainement vous comprenez mon émotion mitema batu Bible zoloba na tango suka l'amour de plusieurs se refroidiront. Dans les derniers jours, dit la Bible na Timothée, batu ba okoma mitema mabe, ennemis des gens de bien, méchants, farfarons, batu ba okoma non, makamoto mona bandeko na ngai c'est trop grave, Naomi tuna, Naomi lobela na ebite, na mokilo bato malamba zala kaka. Comment mutako komatina niveau oyo? Comment mutako zanga bolingo? Comment mutako zanga mawa? Comment mutako zanga bomoto? Bilo mususu kutuko. Tolongoli mawa, tolongoli bolingo, mais bomoto acha nzamba chakati ya mutu. Ezotinda mutu. Asala maambo oyo za raisonnable.
Mais les gens font des choses irréfléchies. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a longtemps, on a eu Sarabino, tu as tout intérêt d'accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur veut dire maître. Donc, il y a comme conducteur, il y a comme mokambi nzambe na yo, yo te mutu ozo komi kamba, mais il y a comme kambo, il y a pour la loba. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Nyon so angel komi ya. En fait, na komi ko dépendre na ye. Tala, kolobananga te parce que lelo soki tote batu yesu. Oka mutu olobana ote, bon ba chrétien ba non non non. Kokende église ngelo bate ko chrétien. Kokende église ngelo bate ko pesivi na yesu. Ko passer plusieurs années na église et ngelo bate ko mosala na nzambe. Non. Ma komezi lo baba ba na misala. Babiloko basali soit disant nzambe ba ko sala. Et ça clair, ils ont témoigné qu'ils n'ont jamais connu Christ. Et belé ba yeba yesu te. C'est vrai, il y a moins comme on peut-être ba lien azo bundana yango ba mabe mo azo kokate ko tika ndenga apôtre Paul aloba, mais Paul le fait que azaki na Yesu plus tard a témoigné qu'en rendant gloire à Dieu parce que le Seigneur l'avait délivré. Une personne qui a Christ ata soki ozana ba mambo azo koka ko s'en sortir na ngote, le fait que conscience soit nezaki nzambaza le Seigneur va lui délivrer. Ces gens qui font bamabé, tant me dit pourquoi, au nom et à grâce, batika koye banzambe te. Yango moni yeso azolo banatanga suka na koye bisa bango Je vous ai un point connu, retirez-vous de moi qui commettez l'iniquité. Mais batango ba bato ba no sa miracle. Pour ba rappeler que n'avons-nous pas fait ceci en ton nom. Awe bisa bango que non na tika koye babinoté. Il faut bato comment à niveau comprendre. Tala, Jésus c'est la vie. Alors, je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ, c'est la résurrection. Azolo baye moko. Que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il y a liberté, liberté. Chez lui, c'est réel, la liberté réelle. Mes frères et sœurs, moi qui vous parle, on vient de très loin. Sauf qu'il n'a déclaré, n'a témoigné, et ça parce que j'ai expérimenté la puissance de Dieu. Toute ma famille na famille oyo na ba makila o na ba bikolo oyo so za moi so vanda kimiate, mais le Saint-Esprit nous a maîtrisés. O quand tu ningani mais o ebisi pourquoi? Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Bande konanga nzambazali. On a expérimenté et on expérimente les miracles de Jésus quand la Bible a l'obake. Voici les miracles qui ont été accompagnés de ceux qui ont cru à mon nom. Nzamba na bon moi. Que la réalité moko ok et qu'on ningisa yo. Mais parce que Yesu azali abateli. Bande onanga ni tete Jésus. Nous autres, tout quand on se retrouve dans l'hôpital à Batama Boma, tout quand on kata bilamba. Mais comme Nzabaza alobi o asimi na lobo mutaroboto la zate abatela tolonga ba épreuve misusu o yoke bato bele ba kokate tala refuge na masanga pour nini ta musupo bobala boyaki passer leki semaine passée na auto temps na newspaper moi une fille moi chinoise ami bois qui na immeuble pourquoi ako au foot appartement te ya 900 livres na mois yaya to viva bampia kamisusu et non seulement zo ko foot ate ndakote mais baniongo oyeba te tu fais quoi tu t'en sors comment mais nzambaza Yesu azali qui m'y a maîtrise yango moni Bible zoloba et faites connaître vos besoins en lui et pas naïe na batango pasi na bino balobi te ke a repesa yo ba million tant vous avez besoin de minute wana to solution ko kitaka na minute wana. Oui, Jésus c'est la solution. Ma appelle ça solution na bandenge belé et puis dans moment o yaye abalobi boy sa paix qui surpasse toute intelligence nde ozala partage na yo. Oui, bonne différence na moto na nzambe na moto na nzambe te. Mon moto na nzambe te soit comme un problème a comme troublé a comme conflit a comme luka ba solution na ba forme tout na mabe a ko gobe a ko avaler et anet moto na nzala amoni ke non na kufa a okelia na poubelle
Mais muto a conscient, il y a santé nae. A osa calme, on se maîtriser. Malamu ala la 3 jours à l'été, quand il y a la poubelle. Nde loko ba payen ba sala kato bato bazanga nzambe bato bazanga molimo mo santo. Il touche à tout pour la solution. Mais muto na nzambe avant de calme. Pourquoi? Parce que Bible est là que votre salut, votre délivrance sera dans la paix et dans la tranquillité. Maman, ndimela Yesu, papa, ndimela Yesu. Tu es au son de ma voix. Ok, non, on peut église. Mais tu es conscient que relation non nzambe amalongate. Ou encore, quand tu es devant un problème, la solution, on a place nzambe la solution. S'il s'agit de coucher avec un homme illégalement, pose la solution, yo salango. Mais au mi benga amona nzambe, répands-toi, revois, bande la bongisa. Nzamba capable. Et obimisuna libuno na kufa. Nzamba capable de pourvoir. Tala, nzalezala na Samarie. Oebita moto tanga Bible mire journal. Autant de Noé, Genèse 1, au commencement à dire laissé. La terre, on dit journaliste sans comprendre, sans révélation. Mais français qui toko, maye le pesali. Il y a un moment il y a maye la mutouté. Ils ont un babi qui n'a pas pété. Bible zoloba qui s'est poussé par le Saint-Esprit. Les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Pour dire quoi? Avant de faire quoi que ce soit, ton part en Zambé, tu dois avoir, en fait, le Saint-Esprit doit te pousser. Il faut l'influencer par le Saint-Esprit. Ce molu mon Zamba kambiote, au conseil l'eau moto et sepeli Sanzambe. Au conseil l'eau au mokote, au konori Nzambe. C'est pratiquement impossible. Il y a mon monnaie, na nyonso, surtout na maramba Nzambe. Faut que nga moli mon intervenir. Zo intellect na ucha mopanzi. Eh, zo maele no abomoto cha mopanzi. Ba grec, ba tamayele, mais Bible zo lo ba évangile à croix. Ils a scandale, ils a folie pardon pour na bango. Mama Nzambe yango mona ba to ba za mayele mingi batanga mingi, ba païen, ba ba na maîtrise ma monter, ba benga ba chrétien ba mendiant. Babenga ba chrétien bazo ba oui hein, les gens ba comme ratina ba ozaka ba comme peut-être à niveau le kino ba chrétien bazara bazo ba nimela mamo ezanga tine ezanga sens ba foi moko eza parce que foi eza folie hein foi eza folie ba foi moko bo ezanga tine ezanga sens comme yo. Et pourtant nous savons que le Dieu que nous servons c'est un pourvoyeur. Nzala na période na Samarie na période ya Élysée. Au point où, ils ont Congo, ils ont Nzalate Bandeko. Na Congo, Nzalezate. Oh, wana Samarie wana. Eh. Batu baolia bania pigeon. Tout fille, farata andeke. Baso te kango kutunga na bikutu kolia ba o te kango, batie maboke. Ni a pigeon li boke na ebite na nie elengini eza na nie. Yango eza na ba protéines, na ba vitamines, certainement pour et franchement c'est étonnant comment moto kolia nie. Yandeke. Baso te kania pigeon. Fianti batu baso somba ponza leleki esuki wana te batu bakoti makelemba ya bana tole mwana olelo tole oyanga lobi tala ezala ba itopi te o makambo botanga na ba Bible ezala ba histoire vraie ezala ba réalité ya mama solo c'est du vécu. Imaginez nzala ya niveau wana. Nzala ya niveau na bande onanga ezaki catastrophe ezaki lo mona ebite so na obenga okombone. Baleleli Élysée a déclaré na kombo ya Nzambe. Alobi boye lobi. Alobi ta après une année. Alobi te na mikolo ezoya. Alobi lobi. Solution ezouama. Farine ezo kita. Ezaki combien? 10 000 francs congolais. Lobi batorso ba farine na 10 francs. Nini? Papa, farine eza 10 000 francs. De kilo farine 10 000 francs congolais. Yozo loba lobi ka oya lobi. Soto kanyimi soto la mouille na tongo lobi na tongo na farine était comme na 10 francs congolais. Oza maladi. C'est ça makambo Nzambe. Officier moko azaki wana ya roi lobi ata soki Nzambe afungoli lole makambo oyo kosalema te. C'est ça. Yango moni bato bandimela Nzambe te balimita Nzambe.
Pourquoi n'a pas si exemple autopé témoignage? Pour na rolakisa yo wana ba problème. Oyo zo kanisa ke kuiti ndem te résoudre ba problème na yo, yeso a capable. Tika na ba maambo wana. Okufa muko mususu. Taba yela la ilikola mutaliboma. Taba na ne ba moni mutakala na ye. Donc textuellement histoire à Noé. Ameli a langwe mwana yeko mona bolumbu. Textuellement ma munde na biso mwasi asali. Po nini masanga. Po na nini kuiti. Ndeo na ngai bima na milangwa. Bima na ba vie na yo wana. O po na yo kanzaki ya des solutions po na passion yo zanango. Tala yana ba mona ba pasi ba viva ba pasi ba yoka ba pasi koleka oya yo wana ye lokote. Ya lokote mais ba se prostituate. Yana basi ba vanda 2-3 jours et l'eau la tes atenzala. Hein, ba se prostituate. Mon frère, ma sœur, tu sais des fois parler de la Bible c'est bien. Donner des exemples des autres c'est bien. Mais tant au thé à bateau et qu'on paie sa bateau au témoignage il y a yomoko. Ils ont des moussous fortifiés dans des bandés moussous. Bandeko, namboko nganaza na poto na kisasa te. Pour ceux qui ont Congo na Congo. Et comme elle a zanga une livre sterling, une livre couteau. On prend couteau bien parce que na Lidl baban de génie qui a moins de une livre zalaka. Une livre one pan son baban de génique. Ocha na sous-vêtement pour makila, pour na makila. Ocha et papier babing amone et papier toilette. Papier hygiénique. Et comme la biso. Hein? En plus à l'époque. Taille bien bâtie. Trop jeune. Moi na moké. Trop belle. Mibal baolingo. Mibal baolando. Non, c'est compromettre traité. Pona makilezo na okufate. Nzamba zali. Bolimi si vos mo ekota kia. Nzamba zali na okufate. Nzamba za na okufate. Nzamba za na okufate. Lelo koma ma solo to mo obeta on ba passer. Aucun de classe. Wana tikete. Aux obligés zo ticket à moto. Et na retour, il faut un mbango parce qu'il faut qu'il y ait mosala. Soit par erreur, par méga embouteillage, Jézalaki, on l'a pas. On l'a pas. On ne s'est pas prostitué. On se livre dans n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on avait des promesses. Et la Bible me dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il ne tarde pas l'accomplissement. Nzamba sala. Mabaleya, maboteya. C'est vrai, ba million na no yete meroya parce qu'alo alakaki. Et aoko kisato ndima. Ah oui, c'est ça. Maman, situation zo passé wana, hein? Papa, situation zo passé wana, wano mutali boso te. Osuki sipete. Bao baleka wana. Hein? Basala oyo salate. Zamba balala libanda na poto, hein? Yo lala libanda. Yana batu na poto balala nzala. Yo lala nzala na poto. Bien que la difficulté mozanga alipate. Yana batu bazanga elamba rolata mama moko ya mosala na nzambe na témoignage na ye abanda rote ya na convention ya ba mama comme on kiminga. Pe si témoignage ya lobi ngala tonga kaleso na poto. Kaleso penzi to boke pasuka na zu tonga na singa na koti sina bando tonga ngo toan na poto. Mwasi eso otali okakole na nini mama Rachel Mboyo okakole na nini mais lelo o et comment ba témoignage maman papa nali na encourager OK pas sur les et si là parce que là on se zone bandeliza na suka ezane lo monte bandesi la tezate ezate et là on se zone bandeliza na suka. La Bible dit pour acheter que il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3. Maintenant on a un kita. Il y a un temps pour tout. Tant qu'on les a, tant qu'on sait qu'ils allaient. Tant qu'on les allie, tant qu'on bouque les allie. Or, moto alon na abuka en même jour. Faut la bamboule bêta, faut la bamoi, faut la mikole poussana et puis après
semence bota ezo dépendre semence nini na semence nini yo semence nini nguba masango wana bota rapide eumela te e amba tumsuba abongwa pasi eumeli pete nzambe pasali banzele pe komofungwama malembe mais yana mutu musu a semence a bambu so loni bambu il faut zela bambu là yana mutu musu a semence aza kokoti azali nzeta mbila eumelaka po ebota. Pourquoi? Parce que ba racine nango ekotaka na sous-sol po eke benda mai yango moko na sa mabele. Par contre misusu ba semence misusu ezalaka likolo ba racine nango ezalaka penza enfuite na sa mabele foncé te mbula il suffit mbula beta et puis yango e bénéficier na sève wana. Mais par contre nzeta kokoti mbule beta nzeta mbila mbule beta te ana besoin nango te misisa neza na se ya mabele na kati place mai ezalaka ebenda mai yango moko ezo nourrir nzete ta musu a semence wana ta musu a nzeta mbila e nzeta mbila eumelaka esalaka basiècle. Nzeta kokoti pareil eumelaka loba bokatango so bokatango te eumela. Mais par contre ba misusu ba masangu ba nini ba misusu za so se botie bimisi mbuma bobuki et puis après ça va sécher kufi nango mais wana kufa te wa semence nini baloba na onini nzamba alaka onini olota nini na ndoto. Joseph alota tanga za na 17 ans bandoto ya baba moi na basanzi ezogumbama et okokisa il était dans les trentaines. David pareil ba oindre na 17 ans Kimi Saoul aleli mama na kufi agangi ayembi l'Éternel ne m'abandonne pas. De ma voix j'écris à l'Éternel. Akatisi bisobe bibale bazamba mbangu balandai na baminduki. David alobi anga esili na kufi. Nzambe langa na sali nini. Peut-être ezaba momozo passé. Comme la masanga te. Ko sa pe n'importe quoi te. Tu as la promesse. Mon moutoana elaka. Aneti mwasi azemi. Tu dois protéger l'enfant. On a bilo on a droit au liate, on a bilo on a droit au melate, moutoana zemi. Bapekisaki ma mbobele. De même toi tu as la promesse. Oko avorter pamba. Oko avorter pamba, tu vas cohabiter. Pourquoi? Parce que on a mukandate. Maman oko avorter lipamboli, papa oko avorter lipamboli. Et il y a une prolongation, il y a un problème bello, comment regretter à sona soukaboy, sona komaboy, sona. Maman, calme-toi. Bible lobby, hein. Et ça, la souffrance sur mon côté. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans les versets, on a psaume, na psaume quelque part, et les sceptres de la méchanceté ne régnera pas toujours sur les lots des justes, de peur que ces derniers n'étendent les mains vers le mal. Et le banin. Mabe ko umelate likola moyenge beni. Sinon ta opengwa. Yango moni Bible zolobake. Et dans la souffrance morote ekoya koleka kondima na bino. C'est ça la signification de ces versets. C'est ça. Donc nzamba ebi limite ya pasi. Oyo akoki ko imposer yo ayebi ke yana ba degré mususu oyo oko supporter te oboire la Bible ayebi omoni ba ozo vivre wana c'est vrai na minimiza ngoti na yebi eza pasi mais eko pe ko sauter. Ressaisis-toi, tu es enfant de Dieu, ressaisis-toi zongela nzambe bande otokomi na suka aimez, like, commenter, partager, abonne-toi sur na s'abonner. Ezalaki la grande dame natolika na bonzambe MDG de TV mafuta sika chaîne ezo pesa bino ba conseil chaîne ezo orienter bino ezo laksa bino comment vivre, comment se positionner selon la Bible. Pourquoi? Parce que vie à mutu et dépendant na nzambe. C'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui a créé bato bazoko exister na mokili.
pose à la heureux. Tu n'as qu'à écouter ces conseils. Point barre. Ah, et on dit proverbe Zoloba. Mon fils, écoute l'instruction. Sois béni. Merci. Au revoir. Tem que ir os dois. Andem devagar e aqui ninguém passa. Vai buscar mais malai, vai ver coisa que nunca viste. Mãe, papai, mãe, desculpa, só espera. Oxe. Agora fecha esse beco. Aqui mesmo não tá bom. Zambena